na kofi muke ngana za kofi ya muke ngana za kofi ya muke landi japonais kaibo kofi lo ngamona bakoko ngamona koko ya nani kasi bakoko ba gypsa ya bana ya misala kusa mona bana ya bana bana ba misene ba bana ba misene yiti ba mise oyo kofi bimisa amona te yango wana bafali yango wana ngana kotangelo moni papa oyima apesa biso emene ya apesa biso ba ready j'en passe des meilleurs Kofi Olomide apesa biso bababia apesa biso bawa soleil wanga osuiga wana apesa biso balola mwana osuiga wana apesa biso bafali ipupa osuiga wana en tout cas baza légion mais baotangi te baosepela te mutabete no ngitima bana ba FT bana eloko oloba te ngana na F na kata quartier la te ngana na F na tinda zana ngo chilelo mopa wa sala fier mopa wa sala na yapela mulakala denza bango nyonso pete ba siko ngana zila siko moshili pasa nazo siko pasa rasiene nkombe alligator siko ngana zila kake en tant que moboti nazo bakoko c'est-à-dire bana nango oyo tangi belé wana namona peke babimisi nga ta nani pomoni vi ya égoïsme eza mpe mabe basise te me bakoko basala mosala ya miseki bien ndeti nga landi japonais nanga basise deja pa Kofi Olomide bo siko naza siko libanda fona basiko mwana moko boye nakofomi bokaka zala wana napesi susu makambo anga mpe susu napesi eza na moto mosu abotaka na ye ezaka clan wenge te ezaka clan wenge te bawenge ezaka so toyotama bakla wenge na bakaba banini biso toleki bango biso oleki bango quartier la te eza likolo bango bakla kutebo toleki bango maka biso bango bana bakoko idéologie ya bakoko bango siko bana ngo ebele déjà batianga déjà bona ba tout ba massa na ba wana to wana ba massa na ba fali na ba soleil na ba gypson fali ba pc combo ke fali anelka bo pela ba pc combo boy nga gypson ba pc boy nga ba pesa nga Kofi Olomide pesa nga combo le quartier la te soko tiango soko Kofi Olomide pesa combo soko zi fale nga ko fa pesa nga landi japonais itazuma batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali mona Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a cheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers téléspectateurs, vous abonnez le www.Congo SNG officiel plus télévision. Abonnez-vous massivement, c'est important, c'est une manière de nous soutenir, c'est une manière de mettre la main dans la pâte. Aujourd'hui, nous sommes week-end, voilà pourquoi on va essayer de parler des actualités claires et limpides de nos artistes de la République démocratique du Congo. Je rappelle à tout le monde que l'album Légende était déjà disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y, consommez cet album de Kofi Olomide qui est figure emblématique de la musique congolaise. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va profiter de recevoir l'André japonais parce que Kofi Olomide vient de faire une émission qui a créé polémique sur les réseaux sociaux. Mais les autres sont là, on a l'André japonais, l'André Mekanan, Kopé Sabiso, éclaircissement. Qu'est-ce qui ne va pas pour Nanini, parce que tout le monde sous lobby, soi-disant, les gens disent, qu'ils l'André japonais, Nyamakor, Kisinjo, Rababi. Et puis Kofi Olomide a dit banda bango bazo koka la promotion à légende té légende des olobamate to ebité soki ba futami na nuté bien ba futami ba liembongo parce que tout les kana ba fête il faut vraiment to bango qu'est-ce qui ne va pas parce que jusque là album légende des autres tekama mais net tout monde a bango ba rapena dynamique to ebité énergie na ba nango za pour balier. Parce qu'on est tout le monde a bon trop tébou. Et ça pour balayer ton dernier l'André japonais, je te salue, bonjour. Ouais, bonjour à toi, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé qui toko.
na profiter na pesa na batutu balingaka langue japonais bambota trop na kumisi nzambe surtout mona ni boza makasi ya nzambe nanu nzamba bateli biso to mona ni journée ya lelo na pesi non ba mbote na passer Saleh Mwanda passer Saleh Mwanda na malueka na pe mbota trop na pesi pe passer John Moponzi passer John Moponzi na India wana après wana sikona opesa siko muto nzamba kota kati na ye eza bongo obabenga mikolo nzamba muziki ya monde nani Koffi Olomide Bada de Boroking donc na pesi mbota to sika zali na pesi ba mbota to sika fani na pesi Koffi Olomide ba mbota to landi japonais yo santé kitoko biso toza so calme no calme toza calme to que direct ouais Koffi Olomide aza patron ya quartier latin bole kana bino na ba TV na ba média mais apparemment énergie moko boye bozala na ngo na 2022 apparemment na 2023 où nanu pena speed et matité bozuna no mbonga promotion légende té ou comment bon lo monsieur Zalrake et ma monsieur Zalrandeni biso toza na promotion de kitoko mais ma monsieur singa pe do mukonza mboka ye moso za na mabele et moni blo monsieur sala elle ko ni blo na chaîne patron tam subete o kopone ya musinga rabongo tam mukonzi mo ka osala ne de chesaye donc on a essayé ba fani tuba ninga ko film ni isku ya tout ça ya tout na makasi na Europe déjà ya tout kana CP mi na PC merci mi ba tout ba yamba ko film mi na ba François na en tout cas via fête kitoko avant di kitoko ba tout ba yambie malamu donc en tout cas merci beaucoup na ba tout ba yamba ki nzama musique donc et ça qui ndé mo continuer mo kaye ndenge mo kaye mo so changement makamusu yezala et c'est nga yimo mo content ça na terrain donc si je comprends très bien bozana na posa mo konza mboka yemo ouais ça bon et ko ça bon na ndenge et ko ça bon na ndenge ja sibiso mo to bundaka ngana ko bunda tam suna o ngana zanango na ko bunda pe na o tam su biro musu a pesi ngai taso ko sona ba edi taso ko sona ba na ba livre taso ko so o to zala to salibo mais mo konzie mo so kaza et ça la bien mais mo konza ko za libana ma administration etika et ça bon mais ko ça la mo konzi na mboka ça ra bien ils allaient bien font la porte mususu ils font la porte musu ebele pe fo ebele o musu pona ko ebiso to ko na chaîne à télévision ebele mais on peut comme ebele o sala lo mo ko to bo ko to musu yo kanite o sala bo le ko ti bo isate biso la ngakulandi japonais yebi ngala uchobela o mukimba ba yebi landi japonais bela ki pona makasi ya disque na biso les gens reprendre c'est dire biso ça pour monsieur do ba makasi de sala les gens ne m'tebeli ça yo et ça musala na ndo salati musala ndo sala ba simna je salanga c'est la côte musala ni ndo tambola si vous avez bon tema na bel donc biso za ba tout ces promotion kitoko pour moi que tout ça bien description les gens des autres qui bien et autres qui kitoko mais ba tebele bazo réclamer ba lobby les gens des obétaté et voilà ba éviter wana ba yebite bango bazana besoin bango bala besoin ndeni bango bala besoin bayo kandeni bayo kaneti zabo to yebike mutu musu azaki la profiter pesa masana ngabi na filet sika zali mutu musu azaki balingi musique za ndeni bayo kata sona ba moto oko mani to linga ba moto ngana ba beta papa mais o ayebike soko na ba boîte de nuit nyonso to o ka les gens les obeta kitoko de nyonso des kitoko et disque malamba ba ngona ba contrat ko felo midazu ba contrat makasi ya mnene o ba mise toujours ya Kenya waza to longa to kende donc disque ça kitoko to beti makasi ndenge pe bato baso linga biso to sa promotion na ba linga na nde ba yebeli biso to sala on pe ka bongo na ni japonais et bani déjà ngo de to banda déjà ndi to felo de promotion déjà ngo to ba de les gens dans tout japonais j'ose croire batebele bota la biso nous ndembika ndemse cosmétique na bandalungo sans oublier tonton Clovis Philippe et maman Doris. Depuis Londres, tonton Didier Max, je vous salue affectueusement. Tout le monde a entretien à Koffi Olomide, interview dans les cas qui vraiment balandi interview et puis bah saucissonner un peu quelques parties où ils appellent dans la toile les réseaux sociaux affaire bakoko ouais donc Koffi Olomide bana on a posé bakoko bon eza alemi bana te papa no so bota mwana na ye wa boti mwana na ye ayebiki mwana nga o abotaka ezala bana misu abotaka te ezala bana misu so boti abotaka mais Koffi Olomide ayebiki bana ne déjà o abota na quartier la terre biso tu balandi japonais to saboye ayebiki to botaka mais faut to bota pe to pese ba koko pese et c'est ngopé ne ni Koffi Olomide pa vandi amoni pete mwana ne mo boye o azata musuki azana succès bo azana bo mais koko ne mo pe bo asape le kumu yango sono ke ba to comprendre sur le Koffi Olomide lo mukonza lo baki na mo nga sona expliquer ba tout bien donc on a expliqué ba tout bien to ke ne ti pas mutu ka ne ti ba to ko pese ça pe la pese ça pe ne ti Noël
Oui bien. Noël ouais. Noël oui bien. Non ba Noël ba bel na camarade na Noël pas yo. Neti Noël. Abimisa misel quoi héritier Watanabe. Ah. Kaza la speaker to speaker. Benga mutu na kombo na ye. Yozo benga papa ba exaucer na kombo ya palais. Benga ewe ranson de la forêt de la jungle. Yozo ba Noël ou benga epi normalement yo benginde ya Noël, yo bengi sco Noël. Tesa journée fête ba benga ba tout monde, tu na pour ba fête. Déjà. Tu na ba fête ya ngona benga. Tu ba mama Noël, tu en janvier. Bon pour nga sco neti. Tango lobité zola. Place wana il faut. Baba comme mususu, yo na beti yo jason. Ça figure emblématique. Noël, il faut yeba que Noël avec papa ngana exaucer. Ngana za mwana Koffi Olomide. Biso to na succès. Bon yo na mwana ya Koffi Olomide, mais Didi Stone azali mwana ya Antoine. Ça bon. Oui. Siko ba mise musu bazata musu basilaki. Ngaso na actualité. Tango le natanga kombo mobo. Te tozo ngela siko elinga so ya Noël. Yo kana betu esa kwa ki esa kwa la fuli pe mutu mobo. Yo fula wera. Oh. Bo bite suna kombe mutu mutu boka ko fula mutu ya kandeni. Ndito ba bona ko ba ndete bi fina nga ogi kingombe Airtel man. Fina nga ogi kingombe Airtel man. Esa kwa na ko bimisi zo bi masana nga ko dibo kaka. Te wana za batu oyo to mesana ko. Esa bongo siko. Neti ke tout monde a des héritiers Watanabe. Héritier Watanabe. Abimat. Na okese wana. Et pas Noël. Neti héritier Watanabe. Na lobi boy. Soko benga Noël, benga ya Noël. Aza papa, aza grand frère na yo. Na respect. Parce que ceux qui ont benga ye na komba musique, benga we ranson ça passe. Merci beaucoup. To ba neti héritier Watanabe. Moni nga héritier Bima. Héritier nga Bima. Na bimisa ye. Ah, Noël. Moni abimisa ya bongo. Sikoyo na mo ra neti ni none kebe ya ozongela na plateau. Eza bongo te. Problème ate tsone ozonga. Eza bongo te. Ozo continuer ko benga papa ya ba exaucer na kombo. Eza ko mutu abela estoma tam so ba azu traitement nga ozonga se so ma estoma olinga ngosulte. Eza ko ngapeni na bela ki selekeleka. Siko neti héritier abimisa ba misele obiki ba misele bazaona ba yebani. Nana bimisa ou héritier Watanabe. Noël it. Oboy muno mabeni Noël muno mabeni. Mindele baza so benga e Noël. Bo benga bantu. Bazisu benga bantu RKL. RKL masa watebeli. Tena lo bien. Mutu so benga siko Koffi. Azana prénom na it. Mutu so benga mutu siko Koffi. Prénom Koffi. Abenga to so Antoine. Prénom Koffi Olomide. Abenga to so Antoine. Batu so benga fibo Antoine, c'est normal. Et c'est le wani ngabela benga na Noël. Siko neti héritier ne abima. Moni héritier ni ngaza. Héritier nga bimisa. Moni héritier ba jag love bali, ba twayibi bango. Ba ba masanga musu masanga wana ni wa chanteur wa miyembe ba miyembe moni bato de ba yebani abisi deja bakoko toke shi tolongo wana neti na minicho ata Fabregas aboya ata Fabregas nzima kate ata Fabregas bena mutema Fabregas esika fandi asala ka fier mutabimisa su abimisa na Noël mutabimisa Fabregas mais ce que Fabregas asa yo bimisa nani abisa mise so mineni kwa koko nae. Mais tant on le héritier Watanabe bimisi bakoko. Héritier na bimisi bakoko parce que il a les artistes. Te bakoko musu baza. Il faut tant on le bela bakoko, il faut le bela bato o bazalaki o pe bazo évoluer maintenant avec leurs propres ailes ba yebani. Maintenant tangela nga bakombo ya artiste héritier o bazana héritier oyo ba bima pe lelo bazo voler avec ba propre la komyo neti masala neti nanyo masala nga wa chanteur nani o masala nga chanteur alongwa nanyo. Longwa masanga nani mbane masanga bala wazana mosina journaliste Diego oyebi abeta bogisi ya Diego neti Diego bakoko musu bazaya ndenge ni koko musu sana kata okese mazana succès bele kana okese wana meza dia koko na sasa nga ya wande saleli yo ke de bongo eza bongo kasi bongo kaba koko musu bazandeni na okese no ba neti oza tokese wana neti verite Fabregas omona wana omona ki Fabregas abimisa misemo omona ki vibrateur babina file ba nani okopwa ba materazi ba masalanga o monsieur masalanga Gisclar bazali masalanga o Bekan okopwa mais babina file lo ba pesa lokumu ya héritier ya Fabregas baba koko ya moto awuche pa Noël. Siko biso sikoyo kana bise Koffi Olomide ko mina social ndengeni Koffi Olomide ko mina social ndengeni ba musicien Koffi Olomide bimisa nyonso to wana bi o ba bimisa ngana nute ponga na kata ndako
engana na kasa nda fufa pale engana oli na fufa pale mono obisi de zat bado baba 31 na pale engana na pale okopwa siko bato babima o neti ke ba mise babima o bato ayebi o ba osala ba succès o pe ba fana ba pale o ba sabu confirme bila sana benzo ba yiba peki ba koko ne ba mise ne wana pe ba yiba ba koko soleil ba eza bana ah ba koko ya Gibson kaya mo koko soleil Gibson na misa bana kaya mo kofiro wa ngamona ba koko ngamona koko ya nani kasi ba koko ba Gibson ya bana ya mise musa mona bana ya bana ba mise ba ya bana ba mise na yiti ba mise oyo ko fa bimisa amona te yango wana ba fali yango wana fala bimisa na bana bonde sinani oyo bi sala sisi na mboko ata vokali mo yebi asate mwana ya fali ofala bimisa ozo évoluer na ba proposer ne basalit bakabuya mutafona chaque une château asala musique ya musique asala musique aliaka na musique afala na musique akota studio bisa ba clip asala makambo bien yango ko faire ça ba koko ezana ba oyo ba kimi fali tanga toza tota j'oublie le nom ezana ba oyo c'est que Kofi azoluka ba koko o ba osala ba succès ate koko ya bien koko asala ata succès mais sou ya succès te base belé ata succès te mais ndenge nini o aza muto asala ya ibi makama musique asala rappeler musique qui clip ne tout monde en gaza ta la poto ataza wapi to même les clip ne so leka to même porter pour on pas leki wakima Tony asala Tony clip neni oyutala o bunezina nzemuni fale zana ba bana o clip nini nzemuni yo batu bayemba la balabala bina fleto kambana na ngasimbi tushi ekomine ya boy vraiment bako feruka bako nde boko feruka ni bako ba succès ba succès te me bako ba sala musala ya musique bien te bazo sala ndetinga landi japonais na succès déjà pas kofelo mide boy siko na sa siko libanda fona ko siko mwana mobo na ko fome bokaka sala wana na pesi suma kambo anga pesusu na pesi ezala mutu muso abota na ete voilà fallait se suna nani animateur ou nani quoi équaliser abeta wapi yumu bo équaliser asala nini kasi yumu na bloka équaliser wapi générique nini kombo na nini na ibi ngote bokata klimo ko na ibi ngote équaliser on ibi ngama kamnete ya te uzambota makambo isa somo Boni ya Jean-Louis Mbanga bien. Olobi Jean-Louis Mbanga bien. Tene mambo wana di. Ozo pesa ba mbote, bosa ne opesa Jean-Louis Mbanga mbote. Ngami mimi na ya mbanga te. Ngala mimi panzi. Alobi boy. Opesi Edidio mbote. Na pesa mbote. Edidio ka diga te na pesa mbote sikazali. Opesi livre masa na livre gentil des mots fleuris. Biromba ya quartier la te mba opela ki bureau van mba ko felo mili ba Real Jean-Louis rien parce que problème ni neza Jean-Louis Mbanga tu comprends bon nga na ibi na makambo wana penatea donc on s'adapter direct parce que le quadre Koraman menga na kofi ngana kofi muke ngana za kofi ya muke ngana za kofi ya muke landi japonais ngana zane longito muna nga welongo ya Noël mutu mabuti ya jimo batwali ya sauté ya nani bote ngaso muni nga mamomo ke kofi mais il fallait oko malandri kofi tenga déjà fait déjà batianga déjà bona ba tout ça ba massa na ba landri rambo wana to na ba massa na ba fali na ba soleil na ba Gibson fali ba PC kombo ke fali anelka bo pela ba PC kombo boy nga Gibson ba PC boy nga ba PC nga kofi lo mi da PC nga kombo donc quartier la te soko tiango soko kofi lo mi da PC kombo soko zi fale nga kofi PC nga landi japonais États-Unis siko na bibo roko malandri rambo te po merveille za sauté oko marambo te wana mwana ngande wa mobile wa ya komunendeza bongo rambo nga déjà na za landi japonais États-Unis mais bona merveille rambo bo développer merveille rambo na ebieta merveille rambo wa na poto ya quartier la te na ebieta
nayebi ete Junior Mobulaka Nyozoyoka. nga nayebi ete nayebi bamasala nga ba junior mundele bana poto papa social cordon nayebi ba Merveille Rambo. nayebi porte-parole azaki chef na on quartier. nani Merveille. nga muto koza chef na nga zate ngoza chef na nga nde Merveille azaki chef na te. oh nga ndela ndi japonais chef tonga yende mamumo ki batutu basani o azabu akebo nga na muto zanga chef na ngani nga muna betela ngitima amopa wasala fieri peuple kama même je suis mon père ndeke nawe mutu bla baby selon Ose, y'a non, s'il te plaît. Mutabetela ngitima. Non, ayanga bimselo mo. Mutabetela ngitima. Bala ba FWT, bala eloko olobate, ngana na F na kata quartier la terre. Ngana na F na tinazana nguti lelo, mopa wasala fier. Mopa wasala na yapela mnakanga. Wala ba ya la tu baza, ba fali baza, ba Gibson baza, ba Montana baza, ba Ferré baza. Mais évolution il y a Fali, Montana, Gibson et ça rotate. Te beti na tete nande. Nga fana déjà na mgonzambe musique nyonso to kofi le milieu asala biso to. Et beti na tete nande. Évolution vitesse na bango. Te mutu so koza pe na vitesse mo ya 2 jours 3 jours, 4 jours pas ko ko. Mais il fallait umeli. Ah, il fallait umeli. Pona yo. Pona ngala ndi japonais te. Ngala ke na ngwa. Na somo na ngobeta. Il fallait azuyo. Ako uswanga peta, azula ngani. Toto zana kata okese aibi bato amema akiana bawo aibi wakina na bawo ngala ndo kina ngala neti yo roza utile place nini so roza pa fali ngala roza pe makambo wana pete za pe pa mise mo côté ngala ozana kofelo midi tili fobo ngasona longo pa kofelo midi loso kofelo midi azati so nzama musique azati be nokende wapi na okipa didison nai ndinga na lata ka bien boy reprendre na présenter ba deux finale so na longo wana dinde za plus français anglais non kika uzo ba cours na uzo ba cours te na otio na komana na kumozo so ba cours anglais ko yo kune na ko zape ape na kata kina ko présenter na kata kina il a mon audition na sali griffe mobo ngala présenter moi na présenter on dit par exemple présenter son no lo relati ndeti na zabo ala ba Chicago ango te vanda leader international ce que c'est nga langue mais la langue na biso kini pe ba yoka te na muna oleso loba te isaka bongo te maneke za na sika na osala makamu nai ya pe lokanga ndi takata kinga na présenter koto na osala wana yo fezara ki na osala lingala ata lingala te ngalo ba portugais tout de bien comment c'est ya ta fiche Asangolan. Você não sabe. Asangolan. O ça un bon portugais. Ngala ibi portalo ba portugais. Ah o melitona. Masa na grelia o autokufa, moi masa autokufa. Masa autokufa na grelia. Star Angola masa ninga mla pesa hiyo hapa. To longo si wana. So na sali pa ya Delpi, na sali pa ya Didison te. Et pas Didit, qui pas Delpio. Takuna ngata tu gérer hotel. Moni bana na biso ba patron ne baza donc ngala donc mo betela ka te mo me gérant tel aux ala usa gérant tel usa dans l'administration mon hôtel na vous avez manager hotel oui ala bata bien na ba ebele na ba fumo mi ba ya ba uta miki no ebele ba o na ebele ba mutu ba uti ba ina nani ba fina ngo kiki ngombe viola ba ko kasko ko futa kuna o ko kat bo ko kana ba mo nditi bo mutu ko fina ngo kiki ngombe yo ebisai nditi mutu ko le dialogue katende la clé les clés de la ville au copain nango nditi mutu ka kelimenza super boss afutela wana parce qu'on a le bibo oui comme mama ba koko parce que artiste ni na quartier latin au bino bo mona ke ya ko bimisa ba koko ya bien na minute bazana nute siko ko mosenga ndenge ni bana misu bazana babota kate misu babota te misu bakina bakisa bokoko nete pa ba docteur nini akeluka neti nene docteur Brice okeluka to docteur Brice apeso to ko bota obota mona mo ya bien base pesa mokonzi papa la bango mosenga ki ala beso banini bakoko ezala pe bien on est ce que comme le roi n'est exigence papa ya comme exiger bakoko bon moi c'est na dibala babenga na dibala poani moi so babenga na dibala babota te babenga na poani po papa la beso fa kufa mona nini bakoko ne be wansa succès koko ne pas na mukilase nani robimisa koko yango swango to loba ngala ndi japonais ndeti ngala ndi japonais ko bimisa kilo suna na vite na bimisa so longo linga na bakoko muto ko bimisa pe
na ba maso na monaka oyipe na champ aopesa baomba mpe bakobimisa bajr mpe bakobimisa balindala mpe bakobimisa efiasa na besoin nano biso balindala bazali mais mokonzi na besoin bano desi basali bakina oyo babalabala oyo bakina deya na bandako ya libala mosusu ye kutu koloba te ya kobimisa bango ya kobimisa ta bakoko baneni sindi leki ya kobimisa ta mosata ba akobimisa ta sans koko ya bapeti momi bayembaka danse na kata mboko po bapeti omoni bapeti omoni bafitu bayemba na kata kongwa balingaka bazalaka sindi leki ya keo sindi leki ya bazwa ko sindi leki ya kobimisa bakoko ebele mutu onga mpe nayebike oyo na tsape ya motema nayebike akobimisa bakoko mpe so ya danse eza sindi leki ya neti misu babotaka na bango te baza ebele deux kaka bayebele deux kaka natangela ndeti fali ala mise na ote penaki yo na makambo to osala asali na mise mwa bien te wakopesa mpe lokumu lelo mpe wala mise te mutu ayeboyemba te mutu aza na vokali te mutu aza na eloko moko te bivokali na ye ndeti nzembo ni yemba ngata mukia yemba te pote yemba yango kasi aso yebi yango yemba nga nayebi yango te unayebi yango te nzamba liko nayebi na yango te nayebi yango ata moko te nayebi yango te namonaka ya boka ya pembe amataka bafebele makambo akendakina nayebi yango bafokali na ye te nani nani nayoka befokali ne pena te nde toyoka bavokala bashikito Jésus Daniase Papa na Melina oyo vokali te me fallait na batu na batu c'est là baimani bazali ana nesus ana batu belé batango fort ba animateur bali atango pa uta pe bon que bien papa qui pour savoir amona bakoko na ye ise sengo makasi bakoko déjà bazana bango te bazana onte mais ise nga boost ka exacte bati à part fali deuxième kuzana base belé à part fali donc pour na yo fali jusque là bimisi koko te que pour bimisa koko ise nga combien de temps de yo moni là ezake eza koko muso asandenge nini omoni koko muso oki makambo na pesa explication te yalo ko neti héritier wata moni wata ninga za mais akabolaka jeune ba mise na nyonso tu to yebi kokabula jeune ndenge yo na betela yo ne kokabula jeune ndenge to yo kaka ndenge ka yo na beto to kaka ndenge te mise mo patemi na remo ba tondi ni sebi ki ba masala na leti ba na ba masala miyembe so atelema bato atelema bayibi déjà maka biso to yebi ya ba tuana ndeti babina file soit temba to touré et c'est biso bablo neto luka ngwana nde biso to yibike koko na biso mo pe je comprends très bien bozalaka en fait souci to clan wenge apparemment quartier latin vous sentir que ezaka clan wenge te ba wenge ezaka so ba to so to yo tsama ba clan wenge na ba banini biso do leki bango biso leki bango quartier latin sa likolo ba bakla ko te bo boleki ba on est sandé to leki bango maka biso bango ba na bakoko idéologie ba koko bango siko ba na ngobele tango lo ba bina file ba na clan akango na ebisa yo akango na ebisa wala ba muzena ninga ko lo bateke to landa bango te ba shikito ba tu to wana yaka wingi ayango na ebiso bongo tanso me fait ba komina souci ka mona pe ba koko bongo ndito mona ba shikito ba ali kasi on a lobit clan wenge en fait ezo le cabino le cabino na nini ba leader da mona se ba kuela ba kese za rasuite ba le cabino na nini mais souci ya ba koko eza bango ne ba façonner ba boti bana ba boti bana na bango ba boti mwana ba boti mwana na baboti mwana na paza mutia malamu aboti pe bana ne pe ya bien yango biso so to quartier latin bino bana nini bozana bango ya bien pe ya makasi to sa bango ebele o ba défendre ba se belé neti nani ba borompela ba soleil ba Gibson ba Eric Toti
ba Somono ba Mboshi Lipasa ba CNN ba JF Fongi. Ok, toi qui es musicate. Moi na batona tout tangi pour moi. Siko s'il faut te comparer bango na bana ya ba papa ya wenge to comparer bango na ba koko ya bana. Te to comparer bango na musique oyo lo ba. Na ninga musique to comparer bona bana ya patron ya bana ya o ba bote bango. C'est comparer bango boche bango na ba Fabregas. Bo Fabregas za misa muke. Kasi on a lobby. Fabregas za musicien ya Noël. Fabregas za musicien Noël. Na lobby boya. Ngana lobby boya. Est-ce que vous comprenez? Quel comprendre le lobby ninga? Lobby boya bato oyo tangi na combo. Nenga succès ya musique parce que ce sont de bons chanteurs. Mais na nenga succès actuel. Est-ce que succès na bango aussi il faut vous comparer. To comparer ngo na ya Fabregas, na ya Bina Filé, na ya les Bogards. Te to comparer bango pendant to comparer bango ba héritier, ba Ferré, ba Babinombe, ne zalaki ba oyo. Est-ce que même succès oyo Fabregas azanango héritier azanango ezane mona ba to tangi ba komo. Ba bina ba succès. Bo sola na succès te. C'est un bon chanteur. Asa bina succès na ye. Même actuellement. Ana succès na ye na ndenge na ye. Te yuso comme ça na ndenge na ye te biso to là sur le plan ya vente, sur le plan ya ba. Autant ça na ba nini te abimisi na ba disque été abimisi ma kamuna. Kasi on ne ça la clan wenge et les quartier là. Tu vas le garder. Et tu vas le garder. Et quartier là te biso to mema yoka biso to mema Mercedes na ba o misata mwana Mercedes biso yoka te biso to mema basa kitoko o misia za na mwasa kitoko yoka pelo ko to le karabango biso na kata quartier la tête au balaka moni biso tous les misia sur quartier la tête baka la basi na bango bala banda oui maintenant Gibson na Florentine Silelo nani sus mutamukina pasa ka lelo mutu na lelo yi mutamukina ngana ibamba mutamukilite yutenga kombo sotenga ne obi Gibson kare oui bien mutu na kombo te mo nanu siko so weke siko ta wenge na wenge ba mutu ba neti nani so tali faire ana Silia Aigle Jaune so tali Fabregas ana mwasi na ye Terry Alino so ki tali nani qui encore bon tout la majorité olinga ba makasi tes hommes mi olingate en fait toi la réalité ya mo tozo lo baki pour être ça be mo kota mise tout azana besoin ni amuna bako amuna kasi bako ya bien ya quartier latin ya bana na ye parce que azomona te parce que azomona ke clan wenge ezal roi ezo pile te bongo te parce que so tali lelo quartier latin plus ezokumisa bana wenge kasi hôtel Kofi Olomide Mikolo plus nanan. Nanan. A pesa be loge trop epanan. Héritier, Fabregas, Cindy Lekera zawana. Baumba bazawana. Héritier ba tu comprendre ki héritier joue Kofi Olomide Rio nini? Rio sala Rio Renner. Jonga beta. Mutasela vidéo ya makasi za héritier. Et ça c'est la maman la vidéo. Ce qu'on confie le militant héritier première fois héritier dans la menti. Oui, vidéo na o ya Kofi engage na you arena. À l'artiste héritier Watanabe à ça la vidéo pour soutenir l'artiste. Et pour y artiste. Ce qu'on joue pour héritier qui pour héritier ninga za na martyr wa bechuana. Et qui ya ngo. Mais siko na maramwana ndezo kendele. Vous avez na quartier la teza na bana. Susko lelo to bito chapena qui est comme un challenge, tout défi mon robot la musique quartier la table si moi la mon ko baché système en bêta ba fara biso to les gars musika si moi la mort wenge ba misi mort bo mo na diate bo mo na makamne bande diate nini mama si bande dia bongo bande wapi bo mo na bo za yo solo balanga makambo mana comprendre te biso to leka maramuni yo lo basi to leka so ka bala quartier la teba beti una bana o bana yokese bo beti bana wa wengi wa beti biso zara likolo quartier la ta zara likolo elo so bien banda ki bandele wapi ah bandele wapi
L'entrée japonais, vous nous suivez de partout. Et comment tika masala buisi sika vai na boye ero ero masala buisi na pete mo de la parler ça ayo tu ayo comme so bobo qu'est-ce que le bien ba donc la biso awa ngala lobi ka rasus ko ezaki belage pam mais bonne déjà que c'est belage wapi oui bonne déjà côté nini mukolo nini o to bonne na makamde mo ke mame bonne déjà mame bonne de mama mati o mo ke onti papa o mo mde kinedi Maman Marti wenge ne mtebanda ki yede kasi tawo wenge babandi biso quartier la tebe to be mo la sai mo ne to bete quartier la tebe bo soutenir Falite o ko film da sai la yo bien ça comme bon ça parfum qui to ka na quartier la tebe parfum bien aller la restaurant bien aller na quartier la tebe Anne va battre pour tout na quartier. Si on a des photos calat, photos sika. Il échangera tiens. Et c'est là bon. Batala il y a 2000 années les. Makamba bien batala ngo bandai ndingo bandi laki. Ya onde donc si je comprends très bien loba compétition on a mama ba clan bandaki déjà. Et c'est bandi. Donc wenge basangani ba beti ba poli. Fallait aller à beti a gagner ba. Héritier aye a gagner ce. A gagné quartier latin. Tu vas dire que tu vas tout à bon. Des na clan wenge na clan latino. Yo lobi ni 4x4 wenge et betaki. Au mona qui plein. Te na mona plein. Au mona plein. Fallait ya beti, au mona qui plein. Et na mona ba tuko. OK, héritier a beti, au mona plein. Na mona mo la mona plein. Héritier longoli, il a longoli plein fallait, on est d'accord, oui ou non? Bon. Pona lo babongo suko pona zaina mo ba sira na malade. Na ebite ne le kelaki. Quartier latin. Na kombono no luba. Qu'est-ce que luba? Si si ko banani ba pour la banane ba gagner. Quartier latin aliment na lobi boy. Na kombono lo belinga. Na lobi boy. Parce que nous déjà ba betide. Clan wenge héritier wa. Tout ça quartier latin. Ba tanga ngone, ba tanga DDDD. Bituma kweza na DDDD. Faire azoya. Akasi ya ndo sasiko DDDD. Abu DDDD. Because ba tanga su ND. DDDD. Sko na yo. Na quartier latin. Na wenge ya héritier wa Tanabe. Na beti muninga. Parce que wana na le maladie. Na le maladie ya biso tonga na beti na wana na nobela. Mais héritier na mune ma pas ça là qui wa pena za normal. Héritier suko héritier ta soda na ndeni. Première fois mutabeta concert à décembre le 25 décembre. Mbule betaka mame bele betaka. Banani bazo gagner. Quartier latin zara biso quartier latin zanini biso quartier to zara likolo. Donc si je comprends très bien, concert il y a le 29 octobre 2022 ndeza likolo ya bandula stade. Ongolo ba. Te bongo na nte. Bandu les années belé. 2022 de l'équipe. 2022 l'équipe mais toko dans 2023. Mais ça nan bandu les beta manam. Japonais. 2023 ils ont marqué sous. Na 2022 Stade des Martyrs et artistes et nini l'équipe ba Stade des Martyrs nyonso. Question ya nous on a tout ce qu'on avancé. Pour tout le monde na nini il y a nini. Stade de Singa plein. Stade de Singa maramunyo so maramunyo so. Ngasko na tuni yo. Parce que et l'euro oyo bazara focus d'abord ils a plein parce que faut ba billet kama ba les 80 000 na sala qui plein na ba Stade des Martyrs na 2022 quand on a émission na la maladie kasi yo petengela ngara comme ya artiste ya clan oyo sala qui plein parce que wenga beti deux fois la tune beti une fois ba to ba représenter qui par rapport na sala plein ko le clan na ba clan bon biso dona moi likolo na minicho bino banani biso quartier la terre représenté par qui Kofi Olomide Kofi c'est bon na représenté bino na Stade de Martyrs na beta ki stade yango na ndeli kambuzi pour Kofi beta stade Kofi beta stade par rapport à ba clan no lobi DG bandaki parce que nani oyo aleka ki na plein
ata na royoka te belaki ata na royoka na na ki mutamukila bete plein mutamukili nani ponga mutamukili na ebité oyebi mo mutabete ngala yebité mais yo ça oyebi ngala zo poser aux questions menga so biki mutamukili abete plein zo bango tanga kuma bato na bango tanga komboni comme ça tanga na bika mutamukili abete plein na nani bato mo bayebi ba comprendre yo te mutamukili quand ça aura problème à tête zongi mutamukili mutabete plein nani po otangi bakoma batu mikolo zo sabo mutamukili ne mutabete plein mutamukili OK tout ce qui est bon na mutamukili na onengo lobby tout avancer porte la biso de partout album légende déjà disponible ce que peut être mon bato ba comprendre ba ko ne singa o vininga lobaki o sana besoin ata mission asana kacha okese moboy et singa ke koko mo pa yebana ala na succès mais ça ka so bi ebongo so moni ba o ba bima ba mi sa ba koko to senga nanu to senga nanu ba a dégager ba exacta na temps o ezaki to senga na ba to na ba bimeli liboso na basana makambo wana to sa mi sebele ba mineni nditi basami samchin basapi wana moni ba sam oyebi koko sam chin te ana inodi nani voilà poser la question asake c'est que formule ba koko bino bona ngote que to de pour monter le ba koko ba ya sike ala besoin mona koko bien faire ba koko ma be na bisao sikoyo ba ko bota mbango na bisao peso ba pesa misena ba jeter ba pesa ba jeter ba pantager to ba ke miso abeti bi ko ayemba pa mutu boy abeta na kese uma ayemba ape kitoko miso asala ka boy apesa aje kitoko yango biso to na suchangwana. OK, on est à la fin de notre entretien. Question sous que vous allez par rapport à interview peka ya Koffi Olomide tant batangele Koffi azoyemba nzembo kisinjora après un moment deux kombo bima ki wana njora na Jean-Louis Mbanga Koffi be kombo na suka kotangela ngango te problème nini ezoleka na quartier latin entre njora entre Jean-Louis Mbanga yoza la quartier latin bon wale monsieur Salama Libanda c'est monsieur Libanda patron qui ga lobby avec lobby vendredi akomea Congo vendredi sunga na ibi makambo wana te na makambo wana pena te na ibi yango to sande sko mo konzi mo tonto va na ye mo ndo yeba ki o suni nga na ibi yango te. OK donc yo bien noté c'est bon po ya sa nini ba tu misuba sa ba ta biro ya ndenge ni azana biro mais ana makambo so ala ndila ba faire mo bo yo za beta ba faire mo bo isa bo ni mo yo ko po mo ni makambo nga na ibi no makambo wana te. OK quelques salutations là-bas donc programme orchestre ezara ke ba tu ba ninga ko folo en tout cas Nzambe hadi na mabele Nzambe mission tout ya monde Koffi Olomide ala na mabele akindaki ayaki lelo samedi à lelo abeta na Brazzaville abeta na Brazzaville mo fête mo ka mariage papa Betty après lobby lundi et dimanche azongine mboka ni Congo. OK après wana tuzana auto pesa pena ki rendez-vous ezara le 17 janvier mardi biso tout okuta na hôtel la cité du fleuve nini exactement conférence de presse à hôtel du fleuve to cité du fleuve hôtel du fleuve toza wana tokolia tozomela tozoyoka les jeunes tozosepela tozoposer question ba Koffi ba question de yango wana nani après wana mokonzi ndenge aza ba programme mosusu oni tokopanzager tokini ba voyage toyoyebisa bino Koffi nta okende to bino pe boke biso tu poto lando so ke poto ozonga mabe ozonga kin mabe to otika ngona otika nani bayiba mutu no ndinga zati tenena eba te bayiba mutu aza bamasa misuku bala première quête na bia la takela ta na poto mazonga na quartier la te oui bieti akota ngunda merveille oui bieti bon siko bato ka bomba ya bonga landi japonais masa ba rodi bokaka masine yebi ya ba play masa ba junior mundele masa ba seda muzuri sana ngafuna na yamba mwana kimbwala yesu. OK quelques salutations ya mwana da batu balinga landi japonais to sololi
na kana expliquer ba ndenge ba koko via linga sengela o via linga sengela critère ya ba koko eza bon ya te na ndenge te ko ba to boule so ndenge ni yo te ça rappelle bien reprendre et le bin a filé à Noël et ça l'a été bien il m'a monné à Noël wana on peut me demander les commandes au lobela apparemment respect zaté na musique en moi te nga sala musique nga sala musique était ya ba Congo nga sala musique ya libanda nga na oji OK c'est bon peut ça ba déjà Congo so ngobenga mo lini wa benga lini we na mier ngo benga lini we benga lini we si ndeti ya kilo benga ya kili Robino otala on peut ça mbote mundibu nani Robino mundibu nani Robino mundibu otala tenga pesi bina file mbota to masala nga bina file full boss na pesi mbota to na pesi masala nga les véritables formateurs oui bien les grands formateurs oui bien na pesi les grands formateurs Cappuccino les boga les grands formateurs Cappuccino on met les grands formateurs Cappuccino formateur ne il y a un musicien il t'a formé musicien bien a formé un musicien bien Cappuccino comme on a déjà ça déjà bien on a moni que tout le monde a pu battre tout le monde est à mikusi to négliger bango mais les fois le Cappuccino bimi c'est la vision des grands formateurs yoana les grands formateurs on a la format Cappuccino azaka on formé na nini Cappuccino ya maman yimba danza bogar yo ça mise parce que mise so zo libanda ba yeno boza danser we ba ngote mise ça était libanda yi ba formé na ni vide tout ça Cappuccino apesi Cappuccino le boga na pesi suma salanga risque matadien na pesi mbota to bakabose na pe ba mbota to mais pour nous succès ba to ba lingaka landi japonais na pesi ka vena nga ogiki ngombe Artenman mbota to na pesi vena nga héritier vuki na la crèche na pesi vena nga Bruno Lubika mbonga propre mbonga soin na pesi mbota to na États-Unis sika zali na pesi vena nga docteur de Cana na pesi ba mbota to mère Gracia na pesi mbota to na pesi kaka mutaza na clé à ville dialogue kateni salon aigle na pesi mbota to sika zali masala nga Rodi Bokaka contrôlera toujours ville la ville est calme wana na batutu na pesi na yo na robo sanate Bivens na kati boturwa na pesi mbota to sika zali batu balingaka la nija na pesi petit serre propre vous chéri moi ça pembe Beni Lokasu pembe journaliste ya mopena bien ya propre ya bonne vie sous taka jeunesse ya bonne vie ba mingi te Beni Lokasu na pesi mbota to sika na pesi masa na pe cameraman mbota to nani Beni ngelo ko tu ba sa liboso to na mariage na mère na ngana mère na biso na bala mère na biso na linga bala nanu on a mère na Rachel na pesi mbota to ya papa Dani to bala na Marceau déjà mère ba sa mariage na parler c'est bon merci attends la numéro bureau 085 25 21 961 ba to mona o mabete ba forcer ba yemba o abeta pe guida ayeba la pe obeta guida malamu o pa beta rasete ba koko zaka ya oyemba te ana besoin mo pe ba koko te so beta pe guida malamu et ça te ka ya mo ba pesa go ya mo ga eza elle fait des zones à moi mais faut me saper koko na et ya to lo ba et ça te ka ya mo ya ga micro ba okima opesi mtu micro te wala te koko bongo te to ni ba koko pe na ga to za mta sente atoza mtu beta ba mbunda atubita lokole mais aux anasi aux anato mais petit Fally pas ali ça koko nani petit Fally wa mke bien petit Fally mke bien te ça biso uta ba province ya bon muta uti province we bisanga ba capitale no ebende mais ba province on est à la fin de notre entretien. Merci à Osé, merci à Berlive, merci à nos abonnés. Il faut la bakoko. Des conseils officiels. Il faut la bakoko. Des tata ta kumba ko. Elle a bien. Oui bien. Elle a bien. Dim to misai. Adimati. On se voit prochainement. Abonnez-vous massivement chez Congo Esengo Officiel Plus Télévision. Kitoko. Batu bayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divin ba invitation en bois
Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Bonne invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!